should own the Merci, bon dimanche à tous, bon dimanche à partout. Vous êtes en train de suivre cette émission, bel et bien votre émission, des beaux garçons comme moi, là, Matika Songo, MP4 18 mois, la Maël aura toujours le premier. Comme j'ai l'habitude de le dire dans cette émission Star à l'horizon, une émission qui vous ressemble, qui vous donne l'opportunité de suivre vos artistes, musiciens, peintres, stylistes, modélistes. Dans cette émission-là, je dis merci à toutes les personnes qui suivent cette émission et puis particulièrement à Gaëtan Vandal, le cordon, et puis sans oublier la DG, je vous salue depuis la maison, et puis pourquoi pas mon patron de la chaîne Bomoko Média Télévision. Je vous salue et bon dimanche à la maison avec la famille, les enfants, tante, oncle, Clairette, tout ça là. Pessibino, Mbote, partout vous êtes. Dans cette émission aujourd'hui, on va recevoir comme d'habitude des artistes musiciens. Dans cette émission, on va recevoir mon premier invité. Ça sera Kedino, Miel des Sons, que tout le monde le sait. Il était à Maison Mère, il a préféré de faire son carrière solo. Là, il évolue lui-même au Miel des Sons. Dans cette émission, on va le recevoir. Pourquoi pas aussi de recevoir Je respire de Latim Ouatta. Lui aussi sera avec nous. Ici, dans cette émission, vous aurez aussi la répétition de Fabregas Curios Gozarachi de Tro. Maestro Borozwango pe a répétition à vendredi comment a évolué Naba Poulen et l'habitude de suivre dans cette émission tout. Il y a ma répétition, il y a Fabregas, pourquoi pas, Gina Pemaf, on va passer, pourquoi pas aussi, on va recevoir tant d'autres de gens, Maison Mère, Ferregola, de musiciens de Ferregola, bien des porte-paroles dans cette émission. Merci à toi, la régie finale, là, je dis bon dimanche à toi, Elie. Bon dimanche à toi, Elie. Pourquoi pas tout le 4 caméras, là, je dis merci à Daddy Maneka Montréal. Et puis aujourd'hui, là, il est au Forum Moulin. Au Forum Moulin, Daddy Maneka, Daddy Mokolo, Asuki Mpembe. Et puis bon dimanche à toi depuis la maison, il y a Doudou Bessalo, bon dimanche à toi depuis la maison. Et puis depuis la maison, bon dimanche aussi à Bavoma Banza, sans oublier Esther Malonda, maman sociale, la mère des opprimés, Esther Malonda. Pourquoi pas à Laetitia Kouya, maman Motema Malam. Yewanadon, Napessier, Bambote Place Bozali. Et puis cette émission aujourd'hui est dédiée à celui qu'on appelle Mvwandu. Mutambongo ya Poka Mobutu. Mvwandu, Mouvancier. Celui qu'on appelle Ted Tendai, le boss Maboko Bank. Aïe, Chela. Mokonza Beach. Merci à toi, Ted Tendai, Maboko Bank. Je te salue, mon boss, le patron Mvwandu. Mouvancier, Mutambongo. Sans plus tarder, on va souffler, on va glorifier l'Éternel comme d'habitude. Babeza dimanche, n'y a ce bandara Nzambe et Kangama Nzambe Eli. Tout ça même moral. Babibo supporter non moins quoi là quoi. Eh maman pasuka. Baolia. Baomela. Baosepela. Na simanango ba remercier Nzambe. Tala ndenge bali mutu ngande wa bosa mukila bazulu fotika na bango. Puis tu as sauté contre la Norvège. Total Samokil vers Kassangul. Tolik. Merci, retour sur ce plateau, comprenez les allées de la direct. Et ça, Karaboué. Maneka, on démo les nets dans la pour ça. On va recevoir, comme je viens de le dire, Kedino Miel des Sons. On va parler de tout sauf rien avec lui. Donc, pour comprendre que l'émission a déjà commencé, Matika Songo, un peu 4 digits. Là, je dis big dédicace à Laetitia Kouya, sans oublier comment Kilunda, mon ami, Fabien, Jojo Fataki, sans oublier Yves Batata, Benoît, Yannick Chimbombo, sans oublier Maître Mike Bouchiri. Maître Mike Bouchiri, Yende,
Montonabiso. Sans plus tarder, je dis déjà bonjour et bon dimanche à Miel Descend. Oui, bonjour Mati. Donc, en tout cas, avant qu'on a longo la masque nangai, je voulais d'abord kolobana batunyo sur Rolanda Biso que merci na bakonzi na ndenge bafongoli quand même ba activité il y a bandeko nyonso oyo bazalaki na ba boîte ba terrasse donc événementiel nyonso mais tous ala toujours na respect ya kashne tola taka yango tout le temps pour qu'on se protéger na rolongola parce que to respecter distanciation na biso toza na nani pour na bandeko nyonso nga en tant que leader d'opinion donc je devrais toujours couper ça quand même conseil na bandeko ba mona tendenge ba fongoli du coup totika mbala moko ba bonnes habitudes o esala ke no pona ko kima bokono ndenge beswane salemi et l'axi que non respect ezala makasi en tout cas bravo na bana Congo nyonso bravo na ba habitants nyonso ya ville province de Kinshasa je dis bravo na gouverneur na biso ya ville Gentini Ngobila Mbaka bravo na ministre na biso ya communication et médias bravo na ba continue so ya police et tout donc na mapinga na biso nyonso basali musala kitoko na ba période nyonso oyo bazala ki pona ba couvre-feu mais ndenge komi na 23h to respecter pe to la teke koma makambu ke non 4h 3h nde ozobima pona kotambola donc merci beaucoup. Mais malgré ça a pris du temps mais battu baleli basali ba perte bandako mususu batanda au futa. Tu vois, activités à l'aïté quand même. C'est normal, les années mboka soki ezana bitumba ba perte ezala kaka. Donc on est biso penda ba artiste oza ba grand perdant. Moni que no to exercer musala na biso te ba temps belé mais bon du coup ezala kaka pona ko respecter ba geste barrière et puis ba mibeko ya mboka. C'est pour ça que je dis que voilà ba kondi ba yo qui peut ba comprendre que non voilà mais baisse de Jésus Salema ndenge nini ba artiste ndenge nini ba tu bazana ba boîte ba DJ ba tuana ba zo ba ndaku ba kofuta ndenge nini nyonso wana tout voilà quoi aujourd'hui na monique motindo pesami makamuto zongi bien voilà voilà le système ya préambule maromnyo zongi normal tout ça la Miel Descend un mot par rapport à l'émission parce que c'est lobby na émission au Tokosi Montali Bosso a pambola qui émission au na chaîne au puis invité Ali Bosso na chaîne au Bomoko Média Ezaki Miel Descend. C'était le samedi à 10h. Oui. Mais en tout cas, les lomba Ali Bosso na siko na plateau. Voilà. Na moni pena que oyo banda wa bisanga ko sakité quoi. Le président Ilunga Chivila. Voilà. Na moni que o eza batu Congo bazana besoin. Congo bazana besoin ya batu neti le président Ilunga Chivila. Elle n'a côté na chaîne ndimagité mais na beaucoup ta que non nazo kansaneti nazana na chaîne moko étrangère et tout bon en fait to ko ype ko minimiser mboka bisoté mais quand même il y a aussi des Congolais au bazana souci à mboka so nazo ça la chaîne na ye et vraiment chaîne na moni que non naza devant 4 caméras donc 5e coup de zaneti satellite likolo kuna na yebite zanini. Mais en tout cas, encore une fois, merci Président. Nandenge opesi bana mboka chaîne ya kitoko boy, merci. OK. Merci à toi Président. Na pêche pembo te place aux en parler, na pêche déjà na début, Miel Descend préambule. Activité zongi au fond mindeni. Parce que la répétition, tu évolues déjà à la maison. Oui, toujours à la maison en coulisses parce que je crois que tu continuer na Nandaku semaine au tozo banda lobby après parce que tozo nakati a préparé déplacement mo tozo na pour Afrique du Sud na ebi ndenge Congo pe lisusu efongwami lisusu boye et kuna lisusu pe ko fongwama lisusu te mais fongwama ki nango déjà ti 22h je crois que d'ici fin de semaine et koma lisusu ti biso tozo ki ndoko koma kuna ba les 26 les 25 et vous allez déjà nyonso déjà efongwami kitoko donc il poto sepelisa bakas kasereka to sepelisa bayani kinea donc to sepelisa bana nyonso ya mboka wana quoi donc ba DJ Cheribo
hein, les professeurs docteur Bob Makanda, donc tout ce ça bango nyonso voilà. Donc olamuki na promotion ya préambile au poussa nimba mongo et puis voyager. Il faut comprendre que promotion de bosso ça qui non te mettant olamuki. Non, je disais ça na banda ko lobango nganaza na linga ko sala makamuneti batu nyonso te na sala na ba philosophie na ngamo na sala makam parce que na linga ko valoriser musala nanga na ko sala musala te parce que bando kende ya ofele na cadre que non nazo bénéficier na ngote mais du coup lelo ba conseil mususu na pesi même na ba artiste bon na yebi que na ba kulutu na bana mikie na ba master ba sali front comme mongo boy ba moni ka miela zongeli promotion front comme bandi ba komi sur ba ko utiliser jeune mongo bani kende fingae donc ezaka la promotion na ngezo fingi sangai donc na plaisir makasi au parce que les gens s'attendaient pas ozaki un peu na silence plus que maram tout que dit na ligne ko bimate ali komona la tête donc c'est clipsé mon silence n'est pas synonyme d'absence. Ezaka présence mais dans le silence. Voilà, donc j'étais présent mais dans le silence parce que malgré silence on a au monde que journaliste va ndao lukamiel toujours. Si. Malgré silence on a au monde que na siège quand na sima na mbinza na nini au monde que non artiste bazo travailler. So mutu approcher biso amoni que non toza toujours na kati ya boulot. To tika musalate. To banda ko travailler. Mais ce que silence na ngaiza pour comprendre le terrain. Na comprendre sous terrain parce que moni elo moko mati jeunesse il faut comprendre que bakulutu lelo nazo honorer ba mémoire net il y avait Taboulé il y avait King Kester il y a ba papa Ndombe Opetum il y a ba papa Lutumba Simaro hein il y a ba papa Joski bango bando la musique à précipitation te au moment que non ba période da bango za ko po basala album fu bakota maki pour nous ça la peut-être que beta ta concert moi mon nez mon ba kotina no maki mais lelo za la sauté lelo e comment nango peut-être obimisi na bongo jeune moko moni ozu moi 500 na yo moi 1000 ba moko bandi ko beta tolo na leki batutu na mbongo na zaboye obimisi na carrière comme nos leader comme nos dans yo répéter no sauté ozo répéter sauté ba otala penda boye parce que yango moni siko na yaki na défi à chant na TV ce que vous avez vrai leader yaka na TV yemba neko sala ba plagiate ya ba voix ya batu tout ça ça a besoin ce que to yeba ba voix ya leader na leader oyemba ka voix nini wanya saka po papa mba commission na podium na non mais que pe à son galon nyo sur tous les trois galons che alobaka na ngai eloko mo que c'est toi notre relève et puis eloko na s'entendaki na ngona yeba que miel na ko banda promotion na ngana ko zwaka ba attaque ba attaque wana eza na bakulutu na nga ba mentor o nga na benga ba komi lelo peut-être ko utiliser bana moko boye ba jeune bon je peux pas dire ba bana mais ba jeune mususu voilà kende finga salana ni bon moi je peux pas répondre dans des histoires comme ça je peux pas pour la maison mère ozala ni rancuni ozaki vraiment na ba problème to bato be baza na ngote ke miel na o wana baso la raté o wana tinde ba bundisa mninga libanda la samba babilo kono zaye na ngote me di kuboye bato bachelo mindo ki ba teza promotion album eleki makasi trop mati album eleki makasi trop na yebi ke bozana ba clip wa donc so boche so bandika ko tia ba clip beja ni e comme mona neti miel ko finga biso batalika image boy garçon zo finga biso ba moyen nini ya za na ngwasa la ba clip a danger boy ba moyen biso to yebagi te ke non ako yemba banzembo neti bo donc moi mobile oyo eza nini ba pesa chance te eloka liboso ba frère na bandeko ba congolais ba lukina ko yeba nani yango aza sima miel batali peut-être ba solo ina D3 kuluto ba sunga kanga itala kusunga yete to mona neti yo muto sunga kuluto mais non petit na kutu na pesa ka ye logotin ti akumisa nga na TV zaka reconnaissance ozoba isaka ba reconnaissance mati donc nga na kumisa ba kulutu na nga na reconnaissance ezani tsoli lelo na lobby que l'honorable Obemi na kunzala nzoko na kumisa to na zo kumisa mon vieux Clet Kabe ya Corino plus important que les Colton même singa idéalement za ki na répétition mais ba to sepelaki l'honorable Dédé Mopassa à Yaki Otala Biso n'a dit que le sénateur sacré l'enfel
ye nazo benge mwana tsuka donc ye pe azo yaka kotala biso et ça mabe te nazaleki na bango nazaleki ba kulutu nyonso naza grand frère ba petit voilà nazo sala ka musala ngai ozo sala musala oui par ma grande surprise na yo sala émission on a parlé avant ba clipper les canapés vos téléphone au laxinga clip na ce miel descend tu as eu l'argent où il y a aussi la clip et puis qualité il y a clip wana les autres zomona ba nzembo comme le bana ba clip et ça ndenge moko ko tuna que miel de son taille l'argent où ya ko somba ba instrument ya ko sala home studio na ndako tout ozo pas parce que ngana zana batunet ba JC Pelete on comprend ba firmer matoto na zana batunet donc nyonso wana donc so otang ba firmer matoto lo ba no ndenge ni miel ozana batwana nyonso ya je suis quelqu'un nzambe bandai ko pambola ngai nazana libuma mama nanga tango pamboli bakoko nanga parce que bakoko nanga déjà bazalé ba chef coutumier ba kondia mboka ba grand notable papa nanga yazalaki donc grand commerçant na bandundu wana bani so lobi ke la miel tulewa ozo comprendre grand commerçant dans nzambe bandai ko pambola wana e nga mwana nazola kaka banzela wana bakulutu na ngai soko tali ba Justin Nzunzunzel otali ba quoi Willy Ngompos hein Kimakulu ozomona donc nasana bakulutu moko omona bakoyebiso na déranger akutu bangote mais nalika mona batebele ozotanga ka batabandundu et comme tribalisme non et bongo kulutu nanga sona lobi kulutu nanga nake kotanga peut-être mutu mususu ça non moi je suis pas tribal mais na mito lisolo nazobetelo eza ya bayaya sona lobi ba yaya na ba sona lobi lelo JC Pelete frère nangai ozomona siko ina zotanga ba frère nanga nazotanga ba engi la miel nazotanga ba omanga la miel ba sedi la miel pichuna la miel donc médecin monene awa na nini ton frère il y a avocat maître Socrate la miel ndenge moko na ba frère na ba Minard ba maître Minard donc naza pe moi entouré na bande ko moko baza nzambe pesa bango chance batangi bazu bapasa bien miel de son famille na yo bato ba approcher yo ba ebi famille no mais comment père na kata famille père vraiment qui mutabwani ya mayele tout sagesse famille bona bata mayele na ba kombo mon se retrouver na kopondeni non eza destin nzambe ebi nga nazo servir nazo sala on a linga ba parler balinga ki moi banzela balinga ite médecin tout docteur avocat tout ça là te yango ne pesa nga bwani ya lelo monique nazo sala musique avec beaucoup d'intelligence avec beaucoup de respect nazo ba ko respecter batu na finga ka batu te na ba propos nanga parce que na banga ka mingi ko kende ko finga batu au fingi muto monique mutu neti l'honorable Dédé mon passe avant nanda ko tala leki nanga zo finga ozopan ezaneti l'honorable Boris Mbuku avani nanda hotel ki tala leki nanga zo finga du coup bako attaquer même ata na cabinet maître Eka Pouloussi l'avocat le plus puissant de la République avani na cabinet boy ba moni peut-être au salle émission boy cadre kitoko boy mais oser pour ko insulter ou bien ko dénigrer ba ninga mususu ça c'est pas mon truc moi je viens pour faire ma promotion promotion et album nanga o eza kitoko et l'équipe album est belé o bimaki na batamo na ngo parce que album moko eza na vie moko ya ba peut-être je peux dire 30 ans ya existence ozo comprendre parce que eza eloko moko te ke no ifuna ko sala ngo na ndenge moko boyeka na osa non c'est pas moi donc voilà comme c'est pas moi on va pas beaucoup parler mais Eli tozwa nano extrait au clip il y a préambule tozwa nzemonini na habité bozana ngo ebele mec saint Césawana et puis fidélité zéro ezali so bolimbo zonga pe na yona nani bozongi pe kaka je réclame ma femme pe ezali donc ba dimension ya ba clip tozosolango yango na lingi bato ba comprendre makambo to Eli on souffle on se retrouve juste après should own to should own to merci, retour sur ce plateau. Merci à toi, Eli. Babi, fidélité. Zéro. Fidélité zéro. Qui est fidèle? Mais il a zéro. Pourquoi pour tu fidélité 1, fidélité zéro? Et puis... Zambé
nasala nini na mokili papa? Pourquoi pasi ya boyengo binano? Na mikabina losambo bajene na baretraite na bondelo ya zonga. Nzoka yokende mpe ozonga yo bala mpe obota papa bombela ngai. Fidélité zéro. Non, ça est conception clip pour un scénario. Conception et scénario, donc et ça ka ba idée ngai moko na réalisateur hein. Donc nasali nazana mo expérience wana depuis na bandi carrière nga so tali ba clip belé ya ngai musu na banda osala même na mikili même wapi omona ke non ba conception est belé. Na bando pesa ba idée na nga belé na kati so tali ba clip même matin ba toucher jouer surtout clip on a peine toucher jouer j'ai beaucoup travaillé dans ça au tali ba clip musu ya Yuna Nani. On a travaillé qui na HB au monde qui non ba idée belé penga na pesa donc on a vraiment artiste complet quoi voilà Artiste complet na tunu bongo parce que cela veut dire scénario oh ya clip wana e balani na nzembo na maloba nzembo na mawa na maloba yango na moni zo tchaki tetiki obeti disque ko lega bato belé ti na beti pe na disque na beti pe na disque donc parce que non na lobi te ke na leki batu nyonso na mokili non mais na beti disque ya koleka batu ebele pourquoi parce que ce ko tali ba fond na ba forme ya banzembo onga na yembi oko luka ngo pe na ba œuvre mususu tali ka ke non œuvre moko donc oko ka mélodie eza bien no tali ba maloba mo tali e balana te oyoki maloba eza bien muzuka mélodie na yembeli ils ont pris sur la référence mon bani no moni il faut zwango ekini nango atana et pas ba pasteur toi na ba yembango kuna donc tu vois donc neti voilà ça un peu ça mais qu'est-ce qui se passe juste bobombara ba makambo na bino pona obimisango pa na bino mo na ba maison mais obimisa mayelo te non na bimisa mayele déjà belé te kuna to bi ke ba vocal na ba valeur ba cha mais yo ka clet kombe afolala komi kilo na maboko Kuruza zupepele bolingo silisi sava mayele korino baba baba agarme yengo abal nengo go banabel me sango sak mona be wa kuralel mais imagine toi que nous naimba déjà rumba folk et ça là qui facilité parce que omoni ba jeune belé auto zana bango ça là que omoni que non pour ayemini ne faut luka moi français kaka donc complexe wana ko bodo ngata que moi je suis mon bunda didiofa pourquoi pas na zona no langue na dialecte na na pesa ngo valeur parce que yango ande donc il place wana yango sala pena force ya succès en nzembo banzembo to yemba banzembo ebele na album wana mais loko wana sueka ke ye ata boyemi banzembo na bino wo bozo bato ba bo ele kaki banzembo na ngatu na succès likambute mais so ikabo do akarme yengo faut yoka na public abane koko donc force moko ya kosakana te ondire yaki na sima na époque wana mais comment il bosso banzembo bato mususu si ozali œuvre ozali précédé ba biloko londo bana okala nazala sala ronde mutato meka mazo meka nazala précédé siko ndenge za boye même ata ndenge banzembo ya préambule bakomo yokango bakoyina banzembo ebele na koso thématique bakoyina banzembo ebele na république bolbo non oh ça c'est n'importe quoi na yokata fidélité zéro mono mobali wa yembi Usoba nzembo musu esara ba 6 mois mo pepa kaina ele kaki awa ekumbi ngabo lingo nyonso natikali milelo na eyembeli na makambu na mélodie il y a pas match, il y a pas photo. Ça te fait comment que mon tout le monde botan yo sa musique ana ndako atala yo un jour il est pas comme musicien malaki na TV mon bambo a vraiment critiqué à mon finger. Non, c'est normal, ça nango bizaleli ya bande kona biso ya Congo, ça bizaleli ya nini. Konga na finga batute, est-ce que na minute na ye pa na omoni ke non elongi nange ke mopanzi to non na ko finga te. Eso dépend de peine ba éducation. Parce que ngana ko kite ko ya na TV na zo tanga comment mutu ke kingani yo penda non ça c'est pas
eza éducation na ngai te Noza ozopane nga na uti nazoyebisa yo moni Noza famille na nga rankini. famille na nga ezopermettre nga mambo wana te na famille ya bentelo lelo atoya koyebisa nga ke no ozwi $100 okomi olobaki na komi boss nga na mona $100 nanu ere na bimi libumu ya mare na nga peut-être na driver batie boye 100 moko ezalaki na c 200 ozokopane quand même na nzoto métier alobi te longolango malembe sino te babiloko nabebisa mwana donc nazalaka na complexe moko te ozokopane nazalaka soki keno ba jeune frère bazotala nga oyo baza na ndako balingi okoma bamusicien lobi okomi musicien kofinga na yo bato te sala musique insulte ya musicien liboso eza voix na ye na makambo ye azopesa na bato moto mosu ovanda na pale ye akanisaka nini bakomi obenga orgueille lobi wana balobani na nga ke o wana moto akisi mais lelo nakomi omona bandeko mosusu bakomi olere donc nga naleki ye na gwa bakomi ondima sikoki baleki nga na gwa bravo gloire à Dieu ozopani nayebaki un jour vérité ekomonana ata bolobi ke naza lesheki likambo te l'échec wana banini nakokomaka na ligne d'arrivée basemo bekomaki oyo banzembo na bino bakenda otyanga na baserikale na cimetière ya bino eyokana te bato mosusu oyokana te likambo te yanga ata omoni ngai ata 10 personnes moko bazoyoka nzembo na nga bato wana baza le bienvenu na monde ya musique baza le bienvenu na monde ya babelle mélodie bienvenu donc matoi na bango ekozala déranger te saturé te parce que nazobeta musique ya makelele te nabeta mpe musique ya bozoba te yo moto ozosala bongo peut-être que nous ozwaka banini ya bato kendo chaboye mais un jour tribunal nzambe kozala mikolo ekomi nde kopusana double revolver o motema bongwana ozopana wana frère Patrice Ngoyi Musoko napesi mbote frère ndenge aza na ndako en tout cas tribunal nzambe kozala osaleli omo a nakanisaki yango nde eza na se moke nango obi o motema ye osote bon wana pwani nakanisaki okende yango ka boye moke nango boye eza baexercice vocal yango wana force ya miel yango wana omoni Congo oyo baza bazoba te bazocomprendre bazoyeba mpe keno bagrand chanteur na bamusicien bakoki kodéfendre mboka oyo atelemi boye devant public azoyemba sans crash sans demi-ton bazali eza neti baoyo vandi na ye na minute oyo moi je fais pour défendre mon pays pour défendre la musique naza na besoin te ya basuccès mo éphémère ozo comprendre keno moi eloko mo boye 3 4 5 mois bapesi nga merveille moko boye ya komona ka après banini touf moto yango mielo banzemo ni ya banda oyemba o yango moni ke banzemo neti ba fait des détresse na clé ka be ya tilelo mutu so ayoki yango ayoki elengi ba toucher jouer tilelo je réclame ma femme donc ce qu'on a bandi promotion serrez votre ceinture bolobaki otoleki na ba moyen ozo na promotion ndinga rando big dédicace et bon dimanche à Betikai. Sans oublier Naomi Mingungu, Napesio Mbote, et puis sans oublier Junior franc-congolais. Donc c'est des Nazabonazar au CPL Junior franc-congolais. Donc merci aussi et bon dimanche à Arcel Katumbai. Arcel Katumbai. Arcel Katumbai. Bon dimanche à toi depuis la maison. Oza Mutarando. Monsara net Oza Mutarando. nga naza grand soldat olongwa maison mère na bakanda na batu o lelo tant d'autres bon les émissions non moi natanga kombo ezate mais bon tous appels émission ezaka tout est permis hein et bah tout ara te soki zalaki bobongisa déjà na batu peut-être poto tanga non nga nazala sous na kanda mutu pour notre lando car dernièrement je pense je salue Mba Potongo bon dimanche à toi notre lando zo critiquer o ba musique monsieur ebeta na ba moto ba mo pesa bango ba betara. Pourquoi? Non. Écoute mon frère. Eza critique générale. Critique pour la musique congolaise. Nabanda ko plaider cause. Omonité lelo ba konzi ba yoki nga naza parmi ba artistes oyo ba ose voix na bango. De dire que ba église ezo sala.
Tout le monde a matanga balobaki 50 personnes mais okoma nango pe ba 2000 3000 personnes. Corona na 50 nazo mona na ba bus et tout balobaki ba bazane ba bazo côté belé. Mais ndenge ni kaka biso na événementiel et kangama etala boye. Les artistes vous contentez peut-être comme on a pesi bana moto flash na 3 litres ya ni ba beti musique. Bon mon succès. Si la tébélé m'a revu MC Bando peut sa conseil mais batou. Non mais sur le suivre il faut consulter le professeur ou pour leur dire que si quelqu'un est en train de donner le conseil, il y a concept, dans le il faut tout ça le forum, il y a des artistes. Vous tout ça peut-être comment on appelle ça na benagi ba artiste tout ça peut-être ba conférence ya kotala ndenge ni to plaider auprès de ba konzi ba fongola biso makambo to sala. Parce que les gens na cause ndimate que na bimisi disque nanga na moni peut-être bazoteka ba CD yango 1500 francs 2000 francs na balabala na vandi na plateau na sepeli. Na kondi ndimate na bimisi disque nanga na bar ezobeta te na boîte ezobeta te na zobeta ba concert ya promotion ya disque nanga te mais na se contenter peut-être ko pesa bana moto batambola ngo na na succès danger. Soki na sali bongo nanga moko nazoboma na musique ya Congo musique ezaka pona biso te mati musique baleki ba Rolanda biso na sima na bana musu tozobota bakoza na besoin ya kosala musique ozomona bakomi na besoin kosala musique mais sikoyo bakolanda conduite nini tozopesa na bango que bo c'est limité peut-être à kobeta musique na biso na ba motocyclette. Non, moi je respecte bana ouais nyonso ya mboka na respectaka bango parce que bazo aider oyebi ke transport na Congo yo mpe ba beta ko pa ba wewe oyebi si ba beta ka banini mais c'est on azolo bake na ko sepelaka teka na mona ka isuki ka epa na bango na ifuna sepela ke na mona ndenge bakonzi bafongoli biso boye tozobeta ba concert ba répétition zongeli banda batu ya bar bato ba terrasse na plaider pour na bango na plaider pour na ba DJ o ba komi ba po banani ba chômeur na bandako na plaider pour na ba mama ba futa ka bandako na bango ya nani mesiko ache bar na ye beta susu te na plaider ite pour na artiste moko qui que ce soit et puis yilanga émission no yebisanga ki otangi kombo artiste boyo o lobby na mabe non te bango ba komisa bongo non c'est normal c'est ça bango te bazana bato o bazotinda bango mais besoin de courage bango mo bato bazotinda ba artiste wana yeye mo vani na plateau a lobby yango parce que ça na ba kulutu na ba master na ba petit na biso mosu ba koti na likambo wana pona nini nyonso eza wana te na yebisaka que non ma voix va insulter les autres c'est ma voix qui insulte et ça chante promotion de na bani na zo na ba artiste ofani botuzo beta ntsoka bazo ka préambule yango milo akanti nini akumo dévoiler siko ki banze moniza danger nzambe banze muto bando mbana ba demi to kosuka wapi ese ko teka masusu congolais ko yoba musu diku ndio monitor lobi makambo bato ba moto yo musique no muté bato ba moto ba beta ngoto leka kuna lobela da finga tanga kombo na ngana kotika la kotanga kombo na bango na émission na ngai pe kotangela nga kombo ya batu te au titre émission na nga ko tia kombo mutu te soki ekotala emate etalama na 2 personnes batu wana na okumisa nzambe eza batu ya nzambe parce que nzambe alobi ke créons l'homme à notre image soki mutu moko atali émission na nga c'est que nzambe na likolo aza akumbami parce que yo ya boyebisa nga ke non voilà soki nini yo le non na kopesa accès wana te ata moke mais baro tout top moni ko lembi po côté po oyebi nde toza bo musique na biso et fonctionner na polémique sans polémique comment bato mswa oteka te yo mon po ebi moto zwaki à côté kuna na tanga kombo te oui na yepa na mais bandi déjà mon ba désordre na mouvement nani mwana te mutu mo ba désordre na mouvement te ngana mutu na pikena na bato na ba conduite bonne conduite moi je suis responsable. Vous comprenez? Responsable rancunier mais propre. Non na rancune nani tangilanga mutu mo za na rancune na ye o na ya na plateau na yo na plateau ya confrère na moto concert on atangi kombo ya moto que non moto oyo boye moi je sais respecter tout le monde on a très bien éduqué ceux qui nazo lobela ko la critique ya musique na lobby moto te ceux qui nazo plaider imagine toi que na vandi nazo mona DJ Rissel que je salue avant dit na plateau à télé 50 azo lela to ko futa na ndenge tozo boko la bana
navani na mondi ba DJ neti ba DJ Abdul ba DJ Amarula ba DJ Scarface, ba DJ Viris ba DJ Tigana ba DJ nyonso wana navanda na raisonner pour na bango frère. Toko misa ba motocyclette ba DJ T mais ba DJ wana il faut ba futa parce que même ata ndeko na biso wana bani na pesi bango mbote azo mema déjà mutu na sima na ye azo zwa déjà mwanda mbongo ko futa ndako ya kolia ko lesa bana et bon DJ Risela kozwa wapi akenda su boîte te et bon miel de son akozwa wapi azo beta concert te et bon bino bandeko ngo bokomi na TV bazwi bino ba fabriquer bino bokende ko finga ye beta wapi ce qu'on a vendu na OC voix lelo peut-être aux alagi 5 6 7 nandingi to koti ba lettre mususu banini même ata anonyme bani tozo koti na ba konzi ko plaider ko senga pona nini boena boetala tala lelo yango ne fonga miti 23h eza intérêt na ngamoko eza intérêt na ngamoko te eza intérêt ya république eza intérêt ya ba artiste nyonso eza intérêt ya bana mboka tout parce que tu avais un souci mais bandeko bo chopa ba comment combattre te souci na ngai et comique non ba utiliser ba leki ba utiliser ba artiste oyo baza faible en esprit ba kende siko bandu mais guerre na ngai eza compliqué pour olongango parce que o beta guerre ozo mona boye mais nga soki na beti guerre eza ba surnaturel tu vas perdre au perdre paix au sakanate alors il faut faire beaucoup d'attention de faire la guerre avec quelqu'un au azana ana miso ebele quoi voilà miel nena tous nos questions moko avant to zo deuxième clip na yo soki bazu miel batie na place des artistes batie miel de son wana batie instrument baloki bato nyonso bakobeta to proposer bazu ata bana ina bazu banani batie bon na sima bayebisi bato bon miel aza kuna na rond-point Victoire na place des artistes bato boya oyemba na miel siko pona yo moko banani oyebi ke bakoze bakoya bakombo na bango oyebi ke te ye oya nayebi ke surtout batie wana nanga carré oh kuna boye non Mati moi je préfère pas citer les noms des gens donc non et la question je préfère même pas dans le sens que parce que aux amoyembi pour moyembi il faut monter oyemba na pas à moyembi siko yo nani oyemba na yo mukete ya oyemba nga mati ezalo wanga sotunga to batie mikomo kuna batie banani ba ya ba bon na bataille siko banani ba ya so batie bino miko omba potongo ya Frank Stema ya ozotanga bande ba masana oh te siko ngapena na bando tanga ba masana omoni donc non artiste doit se sentir prêt à roya ou à mona ki a rozana ba demi tonté ou à mona ki a oyemba voix na ye ya solo a oyemba ba voix ya imitation te pour ba pesa ye gloire na kombo abatu musu peut-être ba wey donc question na posa ngo Marie Paul yenga kando zolo mambo ba na posa ngo Marie Paul a répondu abi JB aoya tune Blaise Boula oui aoya yo bando tune ba kombo wenga zo tuna ba kombo te nga tuninga ka ke no na lobi siko ke no déjà na loba ke nazo sala émission te pona citer ba kombo abatu neti ba kulutu na nga neti zo tanga na vandi na TV na vandi pena na TV na oser ko banda ko tanga ba kombo ba kulutu na ba histoire na ya bana non j'ai respect abi Blaise Boula ya na tune ya talo abitika apusana te na tuni bato pona tanga bakombo te abi apusana te ati abisusu ata balongoli podium wana baziongo bango moko bakena ngata na lupango nganga na bango baluki ata batu na bango ngala yaka yemba na bango na isa nga boma na forabi abi ngako yemba na nga fo yemba so bo yemba to pusana te bonga pe ko yemba na nga pe fo yemba donc neti lobi wana pena ba instrumentiste ba inconnu neti bana ista ou ba yemi pardon ya ina ou ba yebi musique ba limbisa bana ista tellement na leka wana ntoka ba ndeko ista nyonso na ba o ba silisa na ba o ba koma ba papa na pesi bango mbote mona tu ayebi ki aleka na ista ba kulutu ba leki na ba o baza wana na pesi bango mbote bana mushetu bazala ba soutenir nga makasi bana ina pena ba vana na sima bazo beta bobeta na bino ata donc bobandi ko beta na bino bozo kanga ba accord ya modèle na modèle ngana opposer voix mais siko yonde muto luka siko batu mususu mais je préfère pas
na TV pour na citer bakombo abatu et tout au moment où tous après c'est na 4 ou 3 clips et ça on a vraiment tous autant batu batala. On va parler maintenant de préambule. Mais avant tout sur la préambule, prenez ça deuxième clip et puis on se retrouve juste après. Should own Merci à toi Eli Babi Kenya Morobo ya bien. Merci encore. Yabiso. Merci à toi Eli, merci à Mvando, Babi Mvando, Mutambongo. Mutambongo. Depuis l'époque à Mobutu à Kasavu, Bazalaka Nambongo, Tilelo Katamate. Babi Mvando. Maboko Bank. Tête Ndai les boss. Je te salue, Aïchila. La beach, Marambo, toujours au bâton, je bâti. Mais il faut bailler bango. Il faut bailler bango. Et puis, comme son nom préambule, pour l'ending BT. N'a pas le sur la TV à Mapamba. Autant que nous relation avec ton. Oui, bien que nous nous battons sur Balandi, ba image wana. Tout à l'heure, mon téléphone sonné wana et tout. Bande comment ba bengi wana balobi bazwaka na bango ba musicien te. Oui, je sais que bazwaka na bango ba musicien te, donc c'est normal, mais na lobby pe na bande ko wana te. Voilà. Na lobby na cadre que biso to pesa kara musique na biso valeur. Donc valeur ya musique na biso yango wana to boko li labana yango wana ikozala ti ko pousser sous musique na biso ekende liboso. En tout cas donc bande ko wana bazana kati ya kosunga population makasi parce que na ba déplacement na utolo bango awa ba déplacement ba taxi comme moi problème bani donc pour ba vite fait donc ça là vraiment bien. J'ai dit beaucoup de courage na bande ko na biso nyonso ya ba motocyclette partout bazana République bazo sala musala ya Nzambe. Voilà. Donc eza musala ya Nzambe bazana ti basala ya Nzambe o ba ye ko tia poa il y a aider population na ba déplacement na bango. Ce que tu n'as tout à l'heure je me suis quoi relation yangai na non c'est mon grand frère azandenge mo na ba vie nanga ba Boris Mbuko azandenge moko donc on a grand frère donc donc papa nangai na musique grand frère nangai à Boala donc tout ça na relation ya bien makasi et tout donc je salue déjà merci déjà mon papa on a parlé place Azali na voilà quoi. Voilà, à combien grand frère disons aux arabes, collègues, non, Aza papa nangai na musique. Aza grand frère nangai na famille. Préambule. Na ba plateforme ni son consommation na évolution na YouTube, bato baza kolinga kojoango pour le to bi que moi c'est de comment passer. Non, bah CD est déjà disponible. Je crois franc-congolais, junior franc-congolais na nywana. Le kana sima boepo déranger limité. Donc ba coffret o iselemi na ba condition nyonso ba sa ila CD. Donc pour osala album na ba norme na biso ndenge ezali o ezalaki défi nanga et puis na relever yango na sali album na ba condition tout ya bien 17 titres album esili et continue na ba plateforme ya téléchargement nyonso légal et continue na YouTube miel de son officiel CD nango physique yango yo pe déjà eza disponible donc batu nyonso ba lingi kozwa CD oyo donc eza déjà disponible na yebi ke bazo soma okande na mopiku merci quoi le sénateur Sacré Lanfel na parti Oazwaki merci à l'honorable Dédé Mopassa na parti OYP Azwaki je dis merci à l'honorable Obin Minaku na balo OP Azwaki pona ko distribuer yango merci na batu nyonso déjà bazo sala déjà ba commande na bango donc na kati a ezana DCD donc tout ça na titre make sense au to landa awa tout ça na fidélité zéro au ti ko mona banini tout ça na LS Mba on a dédié qui Diembokani tout ça na aller sans retour tout ça na secret d'amour tout ça na explorateur nzembo na embeli son excellence Bonaventure Ngobo tout ça na Timba tout ça na Angera tout ça na Kwakara tout ça na Yona Nani donc on a ça qui folk Timba Angera Yona Nani Kwakara
Maya Misu romantique puis, on a embelli master nanga na des kati ya partido de ba moke, forme avant sacrifice on a embelli susu vinanga kletska be ya corée no plus important que le content Deuxième. bongo bongo ezana kati singleton on a embelli le full boss Fofo Konzi nabi bat o bazana besoin ko procurer nango bobengi na 089 55 74 500 Voilà. 089 55 74 500. Donc, bakozwa manager na biso Jires Moudia Soupou directement bako se procurer na ba CD. Eza sayemi na Hollande na ba condition nyonso ya kitoko. Et ezo bebisa ba lecteur ti. Ezo oume la paix ça CD penande ba compact. Hollande mais baza trop de Paris. Te mingi bo te ngana lingaki moi excellence quoi parce que so tout ni même bakulutu bakoyebisa yo ke ba hollandais basalaka CD makasi ya kosala na kati ya coffre na eza pende za ka tu ouvre za na place ya nzembo tu parles tout eza na double CD na kati donc eza na double CD na kati ya coffret quoi voilà. OK lakisa ngai na linga ngo mingi parce que inspira ngai nazongela moi question na ngai inspira ngai na fiche na tuna ka bona conférence de presse. La conférence de presse pona nini na Simbi Boye Nathalie et tout donc Kazaka wana eza soko landi na image moto sala na Mwanda ezala na ba 2006 je crois na lobaki nonga naza mwana o nazela Kazaka wenge musique à maison mère banque nationale nga naza mwana o nazela Kazaka siko nazwa Kazaka wana donc o via lobi na ke babalisa mwana batekaka mwana te tango mwana zokende kobala ba parents ba pesa ka emo eloko donc eloko ngwana siko Kazaka o na banda ko zela na kende nango ya ngwana tellement nazwa Kazaka na kenango voilà donc il est au préambule. Voilà préambule on va finir bientôt avec miel de son préambule en tout cas consommer ça nako sabino te bandeko ba disque zo bima to lo ba pena en vérité to ba congolais ezaka te ko ya zaka mutaki ngandi kuna ba pesa ko mbongo yango komi bo comprendre pour costume ou féliciter ngatonde quoi la savoir non na féliciter déjà quoi le président ezaka neti na bino nyonso bani parce na moni que bonne mine nazotala na ba agent boza vraiment bien habité le président na PC vraiment beaucoup de félicitations na voilà. Na oyazo sala pour na Congo quoi voilà c'est un peu ça okay, et puis je dis encore merci beaucoup na déontologie na yo et à présentation et à émission parce que je suis venu pour faire ma promotion voilà et puis tout ça quoi voilà c'est un peu ça na keteo so la kana nite yangwana bilo mususu il faut tozara nango tant to samsala il y a des questions oyo ko za la bien il y a des questions au poebike si on a posé invité na ngana ochai mal à l'aise ya homoni biso kandi to tindaka ba mpe baloba mabe pourtant ngana zo tuna eloko mobo azoboya na ina zo insister ya ko ya pe ko le kaboy et salut moi nini mais miel de son avant de se séparer nazo ka moi no m'a ramené à Zoluka donc na ça na évité ezana bato ba yo talanga réalisateur na ngai bisingai mais ba préféré ka ba kota na émission na. Oh mais c'est pas un problème ezaneti ba ina ndako nanga donc nazala dia na moi maya komela donc do balobi ke ndako e yambaka bapaya ezanda ko mongeza beni donc nazana émission so ikeno bato bakoti balingi basala yo to ngai surprise na éviter ceux qui bazapi na donc ça va maneka kotelanga bango on va les savoir nous tous qu'est-ce qui se passe au juste après kozalana yo. Bonjour. Bonjour, madame. Oh, boni bandeko. Très bien. Malgré boya kokuta biso tozobeta masolo ya album nanga préambule, mais na moni bino pe boye kota kaka mais bon. C'est pas un problème. Viens nga Max Moke MK est acheté ya ebisanga ke no il faut na respect ya batu soki bazoya ko approcher bino. Na ebité so boye po na ngai, so boye po na Matika Somo. Déjà nous tenons à vous remercier par rapport au clip que nous avons vu. Vraiment la qualité est vraiment intense. Nous avons vraiment aimé cette image que nous avons vue. Moi c'est Retima Tesoro, je suis animateur télé, mais je travaille dans la presse en ligne. Okay. Elle aussi, elle est journaliste et animatrice télé aussi, mais dans la presse en ligne. Okay. Et il y a un secret que beaucoup de personnes ne connaissent pas.
dans le monde internet autre quota aujourd'hui bah dérapage et quota et tout Voilà. mais nous on est des jeunes qui encourageons les jeunes au bazo réussir dans le domaine na bango et ceux qui battu bakoki beta li solo ya internet na Kinshasa ou na RDC c'est grâce à Matika Songo. Merci. Et nous avons une surprise plutôt mais tout le monde qui yonde otanga il y a un moment tout préféré to kota na surprise ou pas na yo otanga yango République démocratique du Congo, internationale jeunesse illumine en Jésus-Christ. c'est ça. Ouais, oh là 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 là. IJC en cycle. OK. Hein, siège 58, avenue Moussamba, quartier Diomi, commune de Ngiringiri. OK. Ah ouais, le numéro de contact c'est le plus 243 81 808 70 83. OK. Diplôme de mérite. Ah oui, je vois, je sous-signe Riti Malenzolo. Matezolo. Oui, Ok. donc, Matezolo, président de l'international jeunesse illuminée En Jésus-Christ. en Jésus-Christ. Ouais. Décerner ses diplômes de mérite à Monsieur Mati Kassongo. Oh oui, je croyais que c'était à moi. Ah ouais. Pour son engagement dans la promotion du média en ligne, Internet. Nous lui décernons ses diplômes en catégorie du géniteur de la chronique en ligne, Internet. En foi de quoi, ces diplômes lui est décerné pour servir et faire valoir ce que des droits. OK. Fait à Kinshasa, la date, parce que vous n'avez pas marqué, Oui. 2021, bien sûr. OK. Matika Songo, j'ai aussi l'honneur de vous remettre ça. Merci beaucoup. Si vous pouvez vous élever. En tout cas, je sais que Matika Songo, ba émission na yo ya liboso, nde baloba ces années-là. En Europe, les gens ne connaissaient pas beaucoup aussi qu'il y a une jeune sœur Yayo, je peux me permettre aussi de le citer, Grace Mbizi, Abunda Makasi, dans la période combattant à Télémi, mais il y a aussi la musique et la chronique. Frère Nayo Mokope, Noli Tambu, Abunda Makasi, j'ai beaucoup de reconnaissance, pardon, na deux personnes où on a un niveau à Europe, na ba jeune quoi, je peux dire. Mais na Kinshasa, Matika Songo balobi mambo lokutate. Tango ezake non lelo tokomo mona komi pena zralala partout na kwenyo sona moto monika lelo lobi a komi chroniqueuse ou chroniqueur yo bunda makasi. Et puis nazala pe parmi ba invité na yo ya baliboso na ba chaîne ebele yo leka. Et puis na chaîne oyo nazala pe invité na liboso et puis na pambola ki émission oyo. OK. Je suis flatté et j'ai l'honneur de vous remettre ce diplôme de mérite. En tout cas, je vous dis merci OK. de votre reconnaissance à l'égard de Mati Kassongo. OK. Donc, voilà. Félicitations, papa Mati. Par là aussi, on a passé au cadeau, il y a coffret, il y a album. Merci. En tout cas, très touché. Pour tous un plateau, moi, je les ai. En tout cas, j'ai dédié ça à ma mère. Que son âme repose en paix. Que son âme repose en paix. Merci beaucoup. Matika Songo, si nous pouvons nous présenter. Voilà. Nous sommes l'international jeunesse illuminée en Jésus-Christ. C'est un mouvement qui compose les chroniqueurs et les techniciens, les caméramans, monteurs et tout. Et c'est un mouvement chrétien que nous l'avons conçu pour que nous puissions motiver ces jeunes qui sont en train de démarquer, dans leur domaine et tout. Donc, nous vous demandons et demandons à tous ces gens-là qui nous suivaient de nous soutenir par leur encouragement
pourquoi pas, nous avons formé des chroniqueurs et nous voulons que ces chroniqueurs-là puissent aller un peu ça et là pour qu'ils puissent un peu faire sortir ce qu'ils ont eu comme travail et tout. Donc nous comptons sur vous, au beaux prédécesseurs Nabiso, Baene Nabiso, de façon que les jeunes sœurs boye a yebi musala ya média, mais azo bomba mamingi na sima. Pour ça Nabiso eza bosunga biso to kendeli boso na biso. Soki nga na reçoit parole ya bosunga bino eza que bo protéger déontologie. Déontologie na bino eza pour promouvoir invité na yo o azoya pembeni na yo ayena produit na ye pour nous représenter pas na yo. Évitons de faire la polémique donc il y servir na rien. Les lots bandeko ebele ba banda kipe mais bakoyi ko tenir tina sukate par rapport ba suki na nzela pona ba kokota kozala naza mutuya naza mutuya yango no moni ki ngai nzemo nga liboso na bimisa ki make sense na dedia ki yango na moko ya grand frère aîné na bino o ya liboso muto ali congolais ali boso a découvrir lo ba bengi YouTube aux États-Unis parce que YouTube est utakuna YouTube aux États-Unis Gary Iwele GI. Donc du coup nayebi ki azolanda ngai azana Goma donc nakolinga pe à travers Matika Songo soki azongi awa naluka kokutisa bino naye bosolola pour apesa bino pe conseil na ngao na kopesa na bino ezaki déontologie na bino ezala normal et en plus bolobi yango bien que eza éliminé en Jésus-Christ. Donc c'est un mouvement chrétien. C'est un mouvement chrétien. Donc bosala musala na bino bien. Bonne chance. Nga na zape mwana ba mompe na pesi bino. Madame, moi ajouter le temps na kabona bino et le Corbac César. Donc le Corbac César na sepeli makas ndenge. Donc là nous sommes à la carrefour méritant. Merci beaucoup. C'est ça où nous avons Corbac César. Ok, on va se séparer aussi avec mon invité, Miel de Son. Naebi kende toza bo moi deux questions, trois questions na libanda. Na Miel de Son et ça moi bien. Ok. Bah profiter à cara. Ok. Artiste cérémonie. Malgré ça pressé, il faut qu'il ne pas serre na biso mami il est là après awa Miel de Son, Caribou variété, tant de leaders hein. Tant de leaders avec Miel de Son bino nyonso déjà au moins peut-être na koyi koloba arrêté connaît pas mami là doyen na biso arobimisa yango bino nyonso bozala Miel de Son on va se séparer programme un mot. Donc je dirais seulement merci beaucoup na batutu bazui temps kolanda biso. Donc je continue ndengo lobi wana bakoye kolanda biso lisusu ailleurs et pas à chaîne nationale pour na pesa suka ba programme toza na deux concerts na Afrique du Sud na Cape Town le 29 et puis le 4 septembre na Johannesburg. Donc batunyo so balingara Miel de Son bo continuer ko s'abonner na chaîne YouTube ya Miel de Son quoi Miel de Son officiel et puis Instagram Miel de Son officiel. Vous continuez à liker, vous continuez à yoka album préambule. On a déjà numéro yangoana le 89 55 74 500. Donc ce bengi pour na bazwa ba CD na bango. En tout cas, je vous dirais merci. Je suis très ravi na invitation na bino et puis je suis très reconnaissant na ba révéler nga eloko moko oyo elinga ki échapper ngai bobundi trop pour na monde oya presse donc restez toujours là pour encadrer aussi ba jeune mususu na ba témoignage no belé mais les émissions déjà comme na suka to sala ngona ba différentes émissions. Merci beaucoup. Merci beaucoup Eli, on va souffler pour continuer cette émission de recevoir encore d'autres invités sont toujours là. Merci à toi Kedi Nomoni. Lelo RDC to biso ba chroniqueur to ba chroniqueuse to ba journaliste to zalara bien en tout cas na roloba vana kabwana check clip merci na yo parce que nazali une émission 10h juste au komelinga awa 9h juste au vandi kutu donc carré au lingana banda déjà nazela comme yo komaki déjà c'est par rapport à mon éducation et puis à ce que nous devons transférer ou transmettre dans ba jeune au Rolanda biso na sima ba comprendre qu'un musicien c'est un ambassadeur, un musicien c'est quelqu'un d'honnête,
Un musicien, c'est pas un voyou. Un musicien, c'est pas quelqu'un qui amène un message à haine la télévision au moment où il y a le monde qui nous regarde. Il y a des jeunes où il y a 2, 3, 4, 5 ans na bandaku, balandarba geste na biso nyonso ti peut-être comme on a ndenge na lati boyeli ki lemba boy. Au moment mona mo kena mama na wenze. Pas man, je veux ça pour amona ki amona miel. Mais ceux qui le na bimisa qui insulte, je suis en train d'éduquer les enfants na ndaku na ba insulte wana ba ozala pege yo boye parce que nini na yoka ki miel aloba ki en tout cas jeune et vos apaisements. Bocha moi mai na kati ba 20 na bino bomela parce que la musique c'est pas ça que vous faites quoi. OK, Eli, on souffle. Should own